Chimène Kiala mama oyo ye mutu asalaka batu soi-disant internet WhatsApp ezabo benga ngato solo la lelo to chat téléphone polele eloko nini Manuela Kitoko azowela na Chimène tang balobake aza manipulatrice Chimène hypocrite Chimène ndoki Chimène boye nyonso ya mabe na vanda na Chimène elekelanga na lingana découvrir Chimène comment Chimène asalaka vidéo te mais Chimène kombo na ye etangama na rando etangamaka na minoko ya batu lokola nguba Chimène eloko nini baweleli na Manuela Chimène azalaka soki azana mutu moko aza jalousie alingi ko garder batu Manuela azala ya ye moko Manuela azala donc neti bord ya Chimène ngai po lelo Blandina solisa Chimène c'est Manuela soki lelo Josiane Mondele to Fabienne to Kingani na kati ya internet ser nanga mwesta Général Océan ya yuyu batu base bele soki lelo Batouana ba solisa Chimène parce que Manuela asala ke fort Batouana ba lobisa Chimène parce que nga Manuela de nature nanga na yebi motema mabe na mutute na yebi jalousie na mutute na pousi Chimène pembe na bande konyos parce que nga naza bien na Josiane naza bien na batunyos na ba Blandine sikoyo na otala ke bango nyonso na bana ko banga Chimène na lobini non mutunyos na vie améritaka chance ata mutu abomi mutu améritaka chance Chimène na vandi na ye na moni mabe na ye te na moni eloko te ndeko nanga tozala bien Blandine Josiane to boma moto nde to koma lokola famille to koma ikosolola nde to koma ikosolola bongo ngana Josiane koma ina tamoko bo relation komi ko kende bien to solola bien ndeko nanga matete Josiane yanga oni Manuela le ndeko nanga ngana yo famille to ko ikokabwana te ngana yo pena na kati internet oyo ezalaka ngana Manuela tozaka ba vrai chéri ngana Manuela to simbirando soki Josiane pongane nazalaka bolandanga naza fi internet mais natalaka batu na internet te mutu ayelaka nga makambo elekaka na mokili ezaka Chimène o place mutu wasali live Chimène soki bana na nga babengi nga te nayeba makambo elekaka te eza na ba live musu Josiane asalaka nga Manuela Kitoko na yebite Josiane mona sala soki live na tongo nga azali na nga ya kolala na yebite ke Josiane asala ki live est-ce que yo tombe ke Josiane asala ba live ebele na ba live oya sala etomba ki nga Manuela na zala te esali ke soki Josiane abandaki ko babenga ngoni ko critiquer ko diminuer Chimène nga na yebite o mona ka Chimène obenga nga Manuela tala kutu Josiane asali boy azongisi boy tozaki na groupe to solaka ensemble des fois na groupe tozaki ngai Josiane na bango nyonso nga na kota kate moko na koti mona koti te muto azalaka na groupe wana tongo midi po kezaki Chimène o elekaka na groupe le msunga Manuela na zalate soki Chimène asala discussion na Josiane nga na bino na yebite na mona ka Chimène oyelanga ba rapport po na kombo ya Josiane na banza bomona ki vidéo moko circulaki na kati ba mira ba jaloux Josiane azolobela Manuela na Chimène soki bongo ba audio wana boyoka ebino nyonso boyoka sikoyo audio wana po Josiane aloba bongo Chimène abandi kopesa nga ba rapport à Josiane abandi kopesa nga ba rapport ya Josiane eleki ebele na benga Fabienne na yebite lo ngoni ezo passer entre Chimène na Josiane Chimène a opesa nga ba rapport ebele pona Josiane lo ngoni ezo leka ngai na tika rabine lo ngoni ezo leka meko so na Josiane to tia na seto a famille soka zo critiquer Chimène azo critiquer Chimène atika Fabienne ngana so na Josiane Fabienne ayebisinga boy Manuela yoko sola na Josiane te tikela nga responsabilité nga Fabienne na solola na Chimène na Josiane jour nga nazo yebisa Fabienne li solo wana Chimène kiala na yebisi Fabienne abizaki na batongo Fabienne abinanga batongo avant après midi abila so na Josiane na tikela Fabienne kaka na journée nga na solo na Fabienne si to koma avant 18h so na bosanité avant to koma ba 18h avant to koma 18h Josiane ayo ko sala live na yebite live ango pe ngana yo tozala kite Chimène abandi ko benga ngabandi ko lela Manuela ngana utala video
nalobela Josiane amanke ngai naza fatigué na Josiane ekomi nini Chimène abandi kolelela nga na téléphone bandeko asa la vidéo alobela soki Josiane nini na bine Chimène pardon na yebisa Fabienne na moi na Fabienne na bengi ngate ko sala nanu eloko moko te ko sala nanu vidéo te tikanga mo Manuela na benga sikoyo Josiane wana ka le même jour nga na soli na Fabienne na tongo na pesi Fabienne ni rapport pour na Josiane Fabienne a bitiki la ngetan ke yaya na solola na Josiane siko titoko makava 18h Josiane a sali sous vidéo o elelisi Chimène aye ko lelela nga Manuela koleleleki na bengi Josiane azo boni ya bien ngabi Josiane ngai Chimène auto benga nga auto sa soki live na ebite soki olobi nini na Chimène azolela ozo critiquer ye na koti na lisolo atongo te na bandika Josiane na lisolo oyo ya oya poko ya live auto sa na live o alelisi Chimène madame Josiane mama bi Manuela nalobelo ko mo mabete ngabi Chimène azolela na ebite lo ni ezo passer ya lele obi olobi so elo ni olobi pona ye na yebi makambo ele kate mais azolela ozo critiquer ozo éliminer ye na internet na miso abat Josiane abinanga zéana na benga Fabienne Josiane akata téléphone abenga Fabienne tanga bengi Fabienne Josiane azwa temps ya koyoka na Fabienne te Fabienne na comprendre te Manuela benginga Chimène azoloba na sali soki vidéo na chrétien ye Fabienne alobinanga Manuela Josiane likambo Chimène oyo Manuela sa pesa nga rapport na tongo Fabienne a bisi Josiane Manuela pesa nga rapport na tongo Josiane azwi temps ya kotika Fabienne asilisa lisolo te Manuela pesa nga temps na tongo asolela nga likambo na tongo il fallait ebisa Josiane Fabienne ebisa Josiane que Josiane nga mutu Fabienne ayebisaki Manuela asolwa na yo te po nga mona solwa na yo Fabienne azwa kitante azwa kita koloba na Josiane te ke nga na yebisa Manuela lobano te Josiane tanga moki ka Fabienne alobi ke to solola kina Manuela na tongo Josiane bamoko akata Fabienne abenganga amona lokwa mbamona saleli hypocrisie Manuela bon hypocrisie atinda ba audio oyo atinda sans que Josiane a vérifié ayoka Fabienne bien atinda ba audio wana bonsoir maman Océan Josiane atinda na kanda atindelanga ba audio oyo esala ki Josiane ebima kwa manka zo gazé na comprendre te Josiane atindi ba audio abongo na benga Fabienne na benga Chimène na bi Chimène ba audio oyo Josiane atindelinga amankenga pona likambu na yo na nani Manuela et d'une façon tika na kota direct na pupula na sala soki ninga bité Chimène zela na benga sous Fabienne na bengi Fabienne ngabi Chimène na moni suspect que Fabienne mutako selinga makampa Josiane po Josiane na okata na bopo likambo ya clarté des fois na vie avant o swana na mutu il faut luka oyeba eloko nini esali ke mutu akatelo Josiane atindelanga ba audio atindaki mbala moko na benga Fabienne na bi Fabienne elo nyezo leka yo yebisi Josiane Josiane atikelinga ba audio na bwakela ba audio ya Josiane na bwakela Chimène na bwakela Fabienne bango mi baleza ki le 6 octobre jour Josiane a sala vidéo audio wana tant na tindinga bina Fabienne mengana yo to solola ko bako suana Josiane ndenge ni yo soli na Josiane ta tindelinga ba audio lo nini okoselinga nde sali ke Fabienne azongisi bango mi ba Fabienne tant to ko solanga Fabienne bazongisi Josiane na raisonnement Fabienne azongisi Josiane na raisonnement que Josiane Manuela benga kingalinga ka sola na yo menga Fabienne mutu na boyaki esali ke nazalaki soki na mboka nini yango wana Fabienne alobai na soki mboka nya ke no saba suki na ye aswa kitante nde sali ke to sololi na ndeko na to bebana ki tant na esino ke to bebana ki na Josiane mais Fabienne tant ba ko expliquer Josiane likambo ndengeza ndo moni Josiane ezaki nde bongo Josiane akita to bongisa likambo audio wana eseleka mais cause ya Josiane a manqué ngeza yaki par rapport Chimène manipulatrice yo yaka ka akolela parce que Chimène aza mutu azua aza mutu alingi amona batu basangana te nde na sangana na Josiane azokumisanga ndeko na ye trop batu matete ya baneko ya akotsanga idéologie que na ina Josiane
nasala botala lisanga mabe ya Josiane na ndenge eloko wana ngo salemela biso esalema biso Josiane nasala ba audio wana to solola Fabien na mesa biso nyonso to tchali kam na mesa na ndenge eleka ba audio wana tango ebimi Josiane ayo kotuna nga Manuela ba audio wana ebimi Josiane atuninga ba audio wana ndenge bimi na tindela kiyo Manuela ndenge nini ekomi na libanda na yebisi Josiane ba audio wana jour yo tindelanga na zongisela mutu aya kolelelanga vie de loin ayu na vienga Dios na zongisela vienga Dios ba audio na zongisela Fabien ba audio siko tango na lobi na Josiane bongo Josiane akati ake kotuna Chimène Manuela ba audio bimi Manuela lobi na nga tindela kiyo boyoka Chimène ndoki mutu alokuta diabulu 666 cha mutu amaneti yango Chimène yo folia kaka mobali no makolelemba makate sala te folia ka urbain wana mutu akolia te Chimène ake ko awangani pa Josiane boyoka Chimène donc Chimène omoni tellement yo travail lokwa diable soki nga Manuela kitoko naza na sagesse te mais si na beba na kina Josiane po na yo boka siko ba jia Chimène tangu awangani donc veut dire que mutu atikali na kati ya lipate eza nani komone nani landula mbamo Josiane ba mona mabe c'est que yo accusé Fabien po Chimène awangani Chimène tanga boy awangani donc veut dire que Fabien mutatikali na epaka ke bakoseli Fabien amona kiango bizarre po Chimène yo wangani mais lelo jana lukeloko maintenant zwa te wana uya bomoni Facebook oyo tokende polele naza Manuela kitoko na otikala Manuela kitoko nayebi koloba bote na nga nyonso na nga esala nga ke nazala ce n'est pas yo Chimène soko oza na poso ozala bien na Josiane bogarde relation mais kokosela mutu likambo mutu asali te eza mabe audio yango oyo ya liboso yango oyo oyo owanganaki yango oyo nakenono na preuve ya liboso yango oyo mpo owanganaki le 6 yango oyo bandeko na nga ya mibale Chimène bandeko na nga na vanda na moninga nde toyebisaka bino il faut koyeba koyokaka mibali na biso topesaka baconfiance na camarade te biso bana basi tokóma lelo okokutana na mutu na are ya bis mutu wana ayebi vi na ombala moko moninga ayebi vi na yo bandeko na nga Manuela kitoko nazali na Chimène boyoka lisolo tozoya na lisolo ya fi oyo aza na mire na ngai Manuela kitoko comme biso basi omoni ke grande sœur à 45 ans alobaka lokola Angelou mwana malamu Chimène vie de loin ayu na alliance vienga Dios nga Manuela na bandi obetele ngabi na betela kebo nabi nga na préparer makambo ya libala na nga na mobali na nga Manuela na loba mobali na nga nde na obala papa John to préparer libala na biso mais toyebi nanu jour te toyebi nanu année te comme pe ko ozala fin année comme pe ko ozala année prochaine nga na lobaki na mobali na nga babiloko nyonso na olata ezala elamba ezala suki ezala manzaka il faut na sentir ki mobilité ya mobali na nga kobanda na suki na nga tina manzaka na nga elamba na nga papa John Fabi Misambongo ke nga Manuela nazala na respect ya mobali na nga na sentir ke na mobali il faut sombela nga nyonso na yebise ke na oza na ba organisation makambo libala na nga na betela Chimène na yebisi naza na posa na somba kabelo na olinga kuna ke osomba kabelo ya mulai pona makambo libala na nga kabelo mulai makasi ya libala na nga ya mwindu ayebisinga Manuela tia tuna nga kutu nini naza na copine na nga mobwe Ami da France na nga
kombo na ye atangela nga kombo tabika na mi d'avance nanga atekaka kabelo bien ngamo kutu nazana ba kabelo o ya tekelanga nazana ngo okutu nasalaka série moko live nana bakabelo ngo eza ebele etonde eza pena kitoko ko sala ngo jour ya makambo libala no bako sala na bakabelo ngo ba mideli nyonso lingi po front nango eza mwa munene eza bien fia mwa teka kabelo kitoko bon ngabi ok wana na oyebisa mobali nanga hapa Johnny atindela yo mbongo atinda mbongo avire mbongo na MoneyGram to Western Union yo yebisa ngelo ni eza facile pona yo Chimène papa Johnny avire mbongo esali ke Chimène alobi bon problème ezate pa Johnny abisinga jour ngo il fallait que chambongo pa Johnny azu contre-état boulot et permettre te avec lobby azana makam non sala ko simba te po ke no chambongo apesi grande sœur nanga Manuela papa John apesi grande sœur nanga mbongo akende ko tshela nga mwasi na ye atie pesa sœur nanga 420 euros 420 euros na papa John apesi sœur nanga akende ko chambongo po Chimène azwa 400 euros tolanda tokei mbongo wana sœur nanga akenda ko virele Chimène mbongo le 15 bomoni date non yana ba kombo omoni date yango likolo ya orange wana date eza wana banda le 15 septembre mobali nanga pesa nga mbongo apesa ya nanga mbongo akenda ko tshela nga mbongo na Western Union na Ria bolimbisa akenda ko tshia mbongo na Ria mbongo bakenda ko tshia na Ria yango bacha na kombo ya bakena ko na kombo ya bakena ko sœur na nga tsa mbongo na kombo ya Urbain Lukaku Urbain pona bino bakbota nga Urbain Lukaku mobile na nga tsa monta 400 euros tala kombo mobile Urbain makolelemba Urbain makatesala rate Urbain mbongo yango ta Urbain Lukaku mutu bachaka mbongo batiela ke bavirela ki Urbain monta yango 400 euros omoni 400 euros yango batie na orange 400 euros yango apusi sou bien bomoni 4 na 00 400 euros na orange wana eza 400 euros donc veut dire que mobali na nga na mbongo mutoki na ye mobali na nga na mbongo mutoki ne apesi sœur na nga 420 euros po sœur na nga akende ko tshela Chimène atiela Chimène Urbain mutayamba to na minute alo braza Urbain Lukaku ake kozwa mbongo na nga Manuela kitoko na Ria batieli mutoki ya mobali na nga 400 euros 420 euros wana eza frais ya bataria 400 euros Chimène Urbain mutu akenda kozwa po Chimène azwela nga mbongo mesh na nga na kolata jour mobali na nga makambo libala na nga banda Chimène ayoka azwa mbongo wana oui Manuela azwi pe mbongo bien na ozelat opesi confiance on a contacté copine na nga na contacté copine na nga banda le 15 septembre bandeko na nga lelo toza mwa nini Chimène peut contacter copine na ye na komona un mois soko bengi Chimène un mois Chimène ayambi un mois ayambi te Chimène akomaka akotaka ka ba hôpital Chimène abela na tembe banda le 15 septembre wana tina ngonga lelo Chimène akota ta ba hôpital 10 fois okobenga ayambaka te akima fona koma kokima bafone Chimène engo yango ndeni makambo asuki Manuela nazalaki bien te lisu moko wana baoperaki nga lisu makambo baoperaki nga olekisi tokomi kokende 2 mois Chimène ndenge nini masolo asuki yango fi yango nani suki nanga makambo yango fi yango aza nani suki nanga wapi fi yango alobaki atieli ode asuki tozela suki atie suki sikoyo ye atieli nga de ya suki kasi botindela nga numero mpona landa suki nanga biloko nanga eza wapi soki nakomi kobenga Chimène ayambaka su telefone te avoka atindi omona yeba yambi allo
Chimene azolala bakisa azomela nya mobali urbain makolo lemba mobali mwa chingi zoba mobali makate sala te yango Chimene akomo senga na kabele sapo po sapo azana etolomo po sapo jeune garçon le quoi John comme na posa ke tellement urbain makate sala te comme na posa sapo le palesi alala yo Chimene koko urbain makate lemba Chimene alobi nanga oui Manuela urbain ebisinga Chimene dort parce que les médecins na meli bakisi bla 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 na komi ka likamuke urbain mtakoma oyamba téléphone Chimene kuna mwisi ya zaza benda oh nakomi kolekelanga momo natindi su ba audio naozaka kimia shu Chimene neni ko makelos madaron ndenini omona sa moninga natindi mwa audio na gentillesse ba jour ango abenginga Manuela attends natindelo ba capture ndi na solola kina fi ango vie de loin kandenga lobaka calme ndoki ncho na tie pression jour na zwa kiye na lobi na Chimene lelo na lingina yoka no fi ango oyo pesa ki ba mesh aza nani tapesa nga kombo na ye nga pe na numero na benga ye ba mesh na ngeza wapi ekomi wapi na Hollande atindela nga kombo na Facebook na beta Facebook meilleur ami na ye fi wana grâce na Facebook na nga grâce ango abimi fanatique moko boye abanda ko alukanga mwana moko alukanga ba 3 ans passé Manuela na zaka fan na yo na lingaka o mingi nga na za fondation soki yumba soutenir nga salela nga publicité bla 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 na mona fi yango lokwa lekana akome ko benga nga tongo midi poko à l'époque 3 ans passé alekana natenga bi ombe Chimene fio ayaka lokwa fanatique na nga bando komilanga na kima epo abenga ka bato lokwa obenga mobali afi nga za lokwa ba jara ba lesbienne soka bandi ko bengo na vuango lemba Manuela ça va no ba vuwa moko bongoko mwana na loba ko bimisata mobali 10 millions ba vuwa mo assez siko nga koka ba basi balalisela nga vuwa te énervanga olobaka nanga mais ça va obengi nga na 10 na 6h obengi nga na 10h obengi nga na 12h yo ngaka oye baba donc abano benga nga trop na bano yambe soute donc Chimene o me fio na yebiye abano lukanga tant que fanatique na bengi grâce à moi na bi grâce boni au bien na bi grâce masola mbongo na ngande ni na kuto kende 2 mois mais chité le côté lelo eza na Hollande lobi mais chez Zaboy Manuela Manuela 2 mois mwana waka moni susu 2 mois ngana su mbongo noka semaine yo na bi ozu mbongo na nga semaine yo ngana tindela Chimene mbongo banda le 19 banda le 15 septembre na tindela Chimene mbongo yo lobi ozu mbongo kaka siko donc mbongo na nga veut dire que Chimene na tata koko na ye makate sala kate urbain makolo lemba Lukaku famille Lukaku na Braza famille oyo soit disait yebana na Braza urbain oyo mukati tomate na mairie a escroqué ngai 400 € na benga siko Chimene ngabi Chimene fia na lobi apesi mbongo mikolo yo lobi ko tant urbain azu mbongo ovirela ki ye mbongo siko ndenge ni mbongo na nga na on comprendre bino mi baleti na fia lobi bo yo lobi bo eza nini nga na posa botindela nga mesh bref fia ngo suto yo ko benga koli yango bata poste babengi nga adresse ekomamaki bien te natinda liboso poste adresse na nga na ya kotinda lisusu adresse na nga lisusu batindi koli pour la deuxième fois koli ya liboso emonana te tokotinda deuxième koli batindi soi-disant Chimene na fio wana batindi lisu koli tobandi su kozela Hollande Paris koli esalaka maximum 4 jours mais ya bango koli esali lisusu 2 semaines nakomi kopete nga bime non soko komo bengi Chimene ablokanga Chimene ayambaka su te fi yango kobenga ayambaka te na vandi nakoma bime non eloko ni ezopase awa koli banda bolobaki koli bobandeli su adresse na benga boye bozo yamba te Chimene ablokanga bandeko na ablokanga ayebi numéro na nga ya normal so na bengi ayambaka te Sonia oyamba te na benga na WhatsApp Chimene ayambaka te na benga fi yango ayambaka te moko pression na yobi nga mutarando so na chef nga biyo na mo bando dobe esprit na nga ngola l'esprit na nga biloko na nga eza wapi mbongo na nga su na posa biloko te benga poste bon retirer ba mesh na bino bozwa 400 € na nga wana na oloba na fi wana po Chimene ayamba lisu te so nga na komi kotia fi wana pression
mbongo nanga ebima nana posa mbongo ebima bo retirer ba biloko na bino place ekangami ya kindoki na oyeba te oyo mesha ndeni to okende 3e mois yango oyo meshi na zwaka te bande kangama na mboka moko soki na Hollande si lelo po eza kindoki te bo pesa nga mbongo nanga fio na lobi OK Manuela kasi ukina osavoir na obenga poste kasi mais sikoyo mbongo na yo to sa ndeni ngabi mbongo nanga tiela ngango virele ngango na MoneyGram to Ria parce que nga Western Union ba blokanga po ndenge tozalaka na bato balingaka biso bato batiela nga trop de mbongo na Western Union ba affichanga donc nga so tiela nga mbongo na Western na ozwati na za affiché parce que na liaka social nazwaka mbongo euti Mozambique nazwaka mbongo euti Chine nazwaka mbongo euti Inde nga na lelaka mbongo na internet bato batindelaka nga sikoyo esalaka oliaka social bafundanga koma na dossier mo nazali nango na social ke comment madame bakaniseli ya misu nasalaka business na bathéorisme koma enga dossier pena na Western Union nayebisa bino mpo baotunanga bato baotindelo baa banani nayebi nanga bango te batoka balinganga batindelaka nga bambongo donc nakokaki kose justifier na dossier wana te pourtant obenga moto atielaki yo mbongo baosambisa nga tindelanga eloko boye basengi nga yo moto otinda aza te parce que moto asa apesi yo mbongo esa ake na ye bako donc nde esalaki Western Union ablokanga mbango fi yango akatika Manuela me nga nde nauti obota boye mais oyebi ke ka Western Union te ya pembe na ndako nanga ri eza musika nga navanda nanga na Suède naye kobota ka na awa soki na Lyon epa copain nanga mais ba MoneyGram na banini eza musika ngabi mama soki eza musika eleke tokende musika yo oza na France mobali nanga pa bana na France zela natindela horrible naloba ile kuta ya ndeko nanga ya mobali nanga te natindela horrible ya ndeko nanga ovirele nga mbongo bandeko babolingo nayebisi bino na poto nyonso aza mwana poto avandi azolanda nga kovirele mutu mbongo nde toloba lisola virement mbongo banda le combien octobre le 26 octobre banda le 26 octobre fi wana alobi avirele nga mbongo avirele nga mbongo boyoka lisolo banda le 26 octobre avirele nga mbongo avire bandeko nanga bobenga na osiko te po fona 6 explication nanga to comprendre lelo Manuela ayebo epo na nini to solola na boko kende le 26 octobre wana mbongo avira na poto nga nayebi ke mutu soka zo virele mutu mbongo ezwaka maximum 4 jours pas plus mutu soka aza na pays étranger natuni natali soka ezalaki France na France elingaki ozala mbala moko nabengi fiongo natali na compte nanga lobi na moni mbongo te ote na virelaki yo na compte nanga ya Suède ekoki kozwa 5 jours OK ça va kolala kolamuka 5 jours ekenda nango rapide totala na compte boye mbongo eza te nabengi fi wana nabi na fi wana mbongo nanga eza wapi banana pona zwa pena fi yango benga 5 jours ekoki mbongo emonana te na benga grâce ayambaka telefone te na benga chimene kuna mwisi ya zaza ayambaka telefone te atokomeli ayambaka te na urbain makolelemba bandai koyamba ayambaka lisu te mutu ayambaka telefone aza te nabengi fi wana nabengi fi yango azotanga bamessage aorépondre te ngabi maintenant ngabi na yebisi fi wana na mono kwa bino ngodobe esprit nanga na koko chimene na fio aveugle vie de loin alliance vient ngadia na bandi na kopupula fie na pupuli chimene ngabi mbongo ngo ya ndenge nini yo virele ngati lelo mbongo ezomona na te eyo kosala siko ke bandeko nango bobenga na siko te eyo kosala ke fie nga lobi Manuela zela natindelo ba preuve fie ngo atindeli nga ba preuve boyoka bana poto atindeli nga ba preuve yango na momoni makambo ezaka faire na banki bokieba yo mona mutu mwana poto lokwa nga Manuela yo lobo virele nga mbongo bandeko ya lobi mbongo fio na lobi ke mbongo esa virele nga mbongo ekomi nga na lobi na ye OK mbongo ekomi nde biso to mona te 7 jours bandeko na nga mundele akosa te bozela ay papi wana fio to bana to kena malembe po na sauter étape bandeko na nga na sauter étape
tant ou fi wana virelenga mbongo na ozela 5 jours 6 jours mbongo emonana te. Bible ezoloba na kutu na biso batu soki batu mibale ba se comprendre te balukaka ba témoin. Ngai avana ya kovanda na kiti obomoni nga eza na ba témoin ba vandi wana mama Oseya général Tomazino témoin liboso on a sengi intervention et pas maman général maman Mwesta na sengi intervention Blandine Osako na sengi intervention Fabien Landula na Josiane na senga intervention na biba ndeko nanga na komo mona ngolo kwa lisumu pona nini biso ba congolais soki relation simbi te to kabwa na malembe Chimène aza koko a Chikito mama de loin alliance vienga Dios na bandisi koko expliquer boka 5 témoins na tsaki na senga ki na Josiane Fabienne Blandine Osako mama Oseya Tomazino na sengi ser na nga Mwesta 5 personnes na yako yebisa bango bayaya bande konanga tangu mutu akomaka na suka 2 personnes ba se comprendre te likambo ezalaki ya mbongo entre nga na Chimène natalisi bandeko na nga réalité na bitala nga na Chimène boye na boye so na obetela bino lisolo parce que nazaki na naza na choix te nga Chimène azwa 400 € ya mutoki ya mobali na nga il fallait sombela nga mèche pas copine na ye mèche wana banda le 19 septembre si lelo Chimène torobenge ayamba sous téléphone te copine bakomi ko binisanga na boyi na ko vandela koko Chikito na tomboka o Manuela Saliboy bayaya bandeko na komi ko pete koma yoza na mbongo wa mutu ozoboya ko pesa so yambanga ta bloquenga boye bisanga na siko na sala ni yaza mbongo nanga na sengele mbongo wapi Blandine akalimenga mama Mwesa bakalimenga babi ko ça va to sali bien do na dossier to solo lango entre biso na famille to solo na famille bandeko bakoti lisolo balobi oh mais mutu na yo Chimène alobi atindeli Manuela kitoko mbongo siko Manuela kuna alobi ke mbongo azuite na ko connecter ba fenanga fo bat boyoka ba voix poto kende na likamto ke na likambunga tina vandi awa veut dire que fona kende na mutu tina suka na coincé yo pona bimisa lokutano devant 5 personnes mokili emonake ozandoki pona vanda ezaki soué na ngate mais okomisi nga na itawana na choite bandeko babandi ko benga Chimène abio na bengi fiango atindelinga papier botala papier liboso papier liboso naza nangwa bozena tinda na tiela bino tous les papiers oyo Chimène atiaki batindi na copine na ye papier liboso yango atindela inga na papier oyo so otali papier oyo na biso bana poto elakisa ebandela virement na bandi na étape 1 2 3 4 esuki wana on azongiseli Manuela 400 €. Elakisa bien hein? Très bien. Deuxième papier fiango atindi sous loko. Atinde loko oh etindelinga na email. Etindelinga na email likambu boye. Ah, mais yo ndenge nini olobi ke banki e répondre yo. Po mutu soka virele mutu mbongo. Mbongo ifo ezala na esika o ekangami. Ngabi na fi wana mais c'est pas possible. Yo lobi ke otindi ba papier o ndenge yo lobi ke mbongo ekei. Nga Manuela na bengi banki. Papa John na bengi banki na ye. Nazana ba audio po mutu fo kendaka na likam na suka. Na benga ki premier tour na registra ki banki te. Na yebisi mama Mwesa papier o bopesi na kotisi na bengi banki lobi ke mbongo totikali kozwa te. Totikali kozwa mbongo te. To bengi ba Chimène. Banki na yokisi mama Mwesa, mama général, Blandine Osako, Josiane na Fabienne. Na yokisi 5 témoins na yokisi bango ba audio ndenge banki ezoloba. Nako connecter loko wana. Nako connecter ba faut déconnecter kuna pa na bino ngana connecter. So pe ba oyoka nga bien na nino c'est bon. Na bengi banque elobi ke mbongo monsieur à partir to lobi ne to expliquer banque à partir le 26 to banaye kozela mbongo muta virele biso
muta virela biso mbongo na banque moko a Suède banque elobi ke tozwi mbongo te nazongisi rapport epa ba Josiane na ba mama Mwesta ba Blandine Osako na munoko Chimène na Fiona balobi te mbongo papa John esi azwi tolobi te bata mayele te bakoti likambo toke na mayele bayebi na bango fi wana alobi ke nazobenga banki na nga etinda papier oyo ezoconfirme que papa Johnny azwi mbongo parce que tant on a bengi banki na nga sous pour la deuxième fois banque elobi ke yebisa madame akende na banki na ye batindela ye papier oyo ezoconfirme ke banki na ye elobi ke papa Johnny azwaki mbongo tokei aye kotinda papier oyo bandeko na nga nayebi te ki mwana poto ya Chimène avandaki na mbandaka to Chimène abando vanda pe na poto ango pena ndenga lobake mwana poto poko lata manete za mayele te koloba français belé eni koloba te ke mutu aza mayele talaka Chimène ebela français na munoko ata diplôme moko za nango te Chimène yo na mutu fingaka koko illettré boza pena ba illettré oza illettré koloba oui oloba français c'est normal lokolia il faut loba français koloba français za mayele te bandeko na nga koloba français za bagage na mutu te Chimène obi place na yo ko comprendre que tu es une imbécile oza zoba otanga te talaka na âge ma koko na 45 ans oke ndoko sala formation Chimène ta baninga babai na ba école yo sala formation te oyo ko sala formation na 45 ans botala papier oyo Chimène atindeli mama Mwesa na mama général atindele bango papier oyo papier oyo sikoyo bandeko na nga na ochango botala papier oyo euti na banki bandeko bolanda nga banki ezali compagnie ya munene eza eloko ya sérieux banki mutu esimbaka économie ya monde ya mboka ya pays botala papier oyo banki etindeli ba Chimène etindeli copine na Chimène botala banki etindi papier etindi ata ni kombo ya mutu atieli papa John mbongo na papier na olakisa bino date esali 3 erreurs ya date esi bomona banki po banki eza place ya mbongo banki aza na droit osala erreur te mais banki oyo ya Chimène na camarade ne batindeli bango papier oyo batindeli bango eza na 3 dati eza na date ya liboso banki asali date ya liboso erreur tiaki date ya liboso eza nini le 30 octobre bango balobi bavirela inga mbongo le 26 octobre mais banki awa esali ke bavirelaki nga mbongo le 30 octobre bavirela inga 400 euros en plus lisusu banki etie susu date awa ya septembre le 26 septembre en tout cas ngana bango tosoleli lisolo ya mbongo le 26 octobre mais botala banque erreur ekokosala ke mwana mwasi wana virela inga mbongo le 26 septembre comment banki ekoki kosala ba erreur ya 3 dates Chimène yango na yo ndimaka lelo pende okenda classe te banki oyo esimbi économie ya monde entier eke kosala erreur soi-disant bovirela inga mbongo le 26 octobre mais banki awa salelinga le 26 septembre 2009 ngana bino le 26 tosikala kosala coopération ya lisola mbongo te ke bo retirer lenge bandaki le 28 octobre il fallait nazwa mbongo na date wana date ya mibale ta messenger eza na buzoba date ya mibale eke kobima soki le 30 octobre le 30 septembre le 30 octobre date ya mibale lisusu papa John botindelaki bovirela mbongo epesi susu le 30 septembre arrête oyo banki ya baillettré banki ya bato ya mayele banki kome kosalaka baerreur ya badate ebele boye vie de loin maneti olataka maneti wana ya de loin ya minene olataka ebebisa wana elongi nyonso ebeba ngam na longo liso ata ba piercing ozaka nango lokola ba nie etondi elongo etondi partout na misu kala lokola boye soko longo li maneti okomi kaka misu ezofina na boka moto olia safu komana moto olataka maneti ntango otindela manuela kitoko papier otindi papier sikoyo banki yango atindi papier ezanga signature qui a signé ça nani a signé papier oyo botala na pena papier ezomonana ke Chimène ake osalisa ngo na urbain na Saint-Denis bake kobetisa papier oyo na Saint-Denis nako urbain
makatelema makolelemba ye makasi ki bazaka makasi na tokola 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 donc boki ko beta papier mayuya bayebisinga o batindeli siko ba mama mwesa o papier oyo yango oyo banque confirmé Manuela akotsango na banque nake okotsa bandeko nanga papier oyo de ezomona na miso eza mayuya tokotisi na banque ya papa John banque lobby ezalaki vendredi tezaki jeudi banque lobby na biso ti lundi parce que dossier bopesi totindi yango na nini ya likolo bato batretaka badossier bapapier ya makambo ya boye bozela ti lundi donc lundi oyo ezalaki donc point final banque ekata makambo papier na bango de ya biso nyonso toyebaki eza mayuya baye kosani tant nga na expliquer su bato batindela inga ba mama mwesa na expliquer ba Josiane batindeli chimene babite moni te ke papier oyo ba erreur ezebele chimene ka na weekend wana avant tokoma lundi baye kotinda deuxième papier mi baleza papier esquisse baye kobeta papier oyo Irba bandeli lisusu tellement Irba makatelemba trop de kokata ba épices kuna na mairie tala batindi sous deuxième papier batindi week-end po ezalaki soki jeudi mercredi batindaki papier ya liboso wana ozomona 3 dates différents baye kotinda sous papier oyo tellement nga natalisi bato bapesa nga papier bamama océan nayebisi bango yaya bomona te ke banki koma banki asali baerreur ebele boye po banki deya ntango azobeta likambo nini na mashine badate deja ezalaka automatique bandeko nanga ordinateur oyo banki ebetela bino mashine tak ezalaka deya na badate en plus classement ya lettre oyo ewuti na kati ya kompani monene bakomaka classement ya lettre chimene soki yo tanga te chimene yo comprendre que français belé mais bourrique oza illettré otanga te yango ozongeli classe formation na 45 ans sikoyo banki ezanga signature banki elobi na eyebisi bango bo excuse biso batindi sikoyo deuxième papier oyo tango tokotisi na banki lundi banki eyebisi biso ba papier oyo batuni mese sambi relation nini po nga na porter plainte contre Chimène na urbain po urbain yo moto ozwi mbongo mwasi no bino nyonso papier oyo eza papier ya mabe oyo nga na kotisi na banque ya papa John batuni papa John nani apesi yo papier oyo bapapier oyo eza faux ewuti nango na banki te bandeko nanga bozela na oyamba papier oyo ewuti nango na banki te eza faux mama mwesta na mama océan mama mwesta mama océan nazongeli su bablandine osako bablandine bazongeli Chimène so akomi su na histoire ya sika ndeko nanga zena yamba ezana yamba allô oui nacho na parler oui. Ok, natia au parlo rappeler nga place na suki donc na suki ke kota ba faux papier wana banque répondre nga bon rappeler nga ok zena tia ozela natia au parler bonsoir bato oyo balingaka Blandine Osako ya psychologie voilà je viens confirmer parce que namoni ba commentaire ebele bato baza bazoba bambombo lo bozo comprendre te fallait que Manuela expliquer bino likamouti na suka. Vous ne pouvez pas traiter une personne de moins que rien. Vous ne pouvez pas traiter une personne qui a sa fille problématique. Moi-même j'assiste et puis dans le lobby en gros bien naza pour attester. Depuis la semaine dernière, Manuela a arrêté Koluka Chimène qui a la tête. A contacté biso parce que Chimène qui a la bloqué na numéro moya bengi zati. Chimène ni Manuela s'est permis de contacter moi na mwasi wana na zona dossier na yi. A contacté qui a le bino tindela ngambongo na na lingi so makambuti. Na pourquoi bolingo mesaba tuka mabe ngana Chimène to sola lisute na koma na bavi na ngana makamna na mbali na ngana luka ba mesh place musu na somba. Ya yo lelo lobi ça va faire presque 2 mois ekoki. Mwana mwasi wana atineli bieka ba papier oyo Manuela azola sabino wana. Il faut tous à la base ba idiote apparemment Chimène oyo yo keda bande de l'école plus que batunyon tout. Koloba français oralement dans ligne internet ça veut pas dire que tu es très intelligent plus que les autres, plus que d'autres personnes.
Yami Balé, na contacté Ngablani, na bengi Josiane Mondele, na bengi Fabienne Landoula, na bi Fabienne. Moi, je parle pas avec Chimène. Oh, bloko est ça la Sony. Manuela Zamoutou, na nenga expliqué dans l'isolo. Na nenga Chimène a bloqué, il y a explication, les lolobi. A comment souka. Est-ce que vous pouvez rendre un service, s'il vous plaît? Bon, mais kako solo la, na Chimène. Ce qui moi, son azong, c'est les Chimène, na Manuela Mbongote. Chimène a lobi azala na Mbongo. Abale la batumi balite. Asa sa batuma mariage, makamunyoso. Bon, tika boye ça y est, azwa Mbonga Manuela 400 €, azongisa. Pourquoi les Camerounais se font les caca en internet? Chimène des explications milai, mobile na yo Manuela mankaki. Est-ce que bino bosi bongo Manuela c'est la Chimène vidéo? Est-ce que boy mona ki esika Manuela mankaki Chimène kiala na balive? Mutu to wana na simana ngam na vande la dossier wana. Tolinga ki makamasoni te. Mais Chimène kiala étant donné que tu es une femme problématique. Moi, je vais te résumer ta situation en 8 clos. Dossier Manuela, on est à 400 €. Parce que ça fait moi, papé. Maman, mon colo. Chimène, à ton âge, tu ne peux pas continuer à chercher des problèmes à gauche, à droite. À ton âge, essaye de résumer ta situation. On s'en met balopa, mon soi-disant, maman, lopa, mon wana, bambon, bébé. 400 € libérés. Mon ben, apparemment, ça n'a pas fonctionné, on se fait séguer la mokili. Mon père, Manuela, bon, on a yé. Bakabona, beaucoup, Luka, Bokabona, Timia, Teponani. Chimène Yozali Bokao et toute la pilipili sur les silatis. À chaque fois, tu cherches de la merde. Partout où tu passes, tu penses que de la merde. Tu pues que de la merde. Na Chantal problème. Na Manuela. Chimène Yonoyeb Sayo. Kanisa Tabola Momoko Manuela Salela Yo. Yo Mutaliboso Manuela Toko Kabwanate. Manuela Nazana Ye. Azande Konanga Lekinanga. Regarde le comportement que tu viens d'afficher devant les gens. Manuela t'a cherché partout. Moko na Lukaki yo, moko na Luki Josiane Fabienne pendant plus d'une semaine. Na calmé Manuela. N'est-ce que nous voyons condamner Manuela? Bon, le papa banana batunyoso. Non, cette fois-ci, moi, je suis pas d'accord. Moko témoin. Moko na so calmé Manuela. Na bi Manuela tika. Bovana kesika moko Manuela lo bablandine. Na nyoko mina Chimène. Tele est-ce que bando bunsaye. Ngawala na telemaka. Iko sala biso soni. Chimène, honte à toi. Honte na mobile na yo ben soi-disant ba français bela bilaï soi-disant intellectuel. Il pouvait pas te donner des conseils. Ya kokabona na muninga na ndenga kimia. Chimène soko utiliser qui que ce soit na dossier au Chimène on la tayo. Soko eko utiliser qui que ce soit pour répondre mais Manuela na kola tayo mobiba. On a la tour à négocier ça muki. Na on dossier oyeba ma déjà. Na yo kana nga sonité. C'est dans 100 mois déjà d'internet. Nzoto na nge bima. Vina nga nyose bima ya sikezate. Na zala ka célibataire. Donc on nyose na utiliser oyebi nga kenda brasat. Chimène lui peut-être pourquoi on peut-être na kenda brasat vie. Au moins muto abatami avec toi na mayele. Régler Mbonga Manuela. Nous, on s'en fout, il y a moi sur le défi Sakiwana. La fille, je la connais très bien. Elle aussi, dossier New York dans Internet, pour fou là. Donc, elle a besoin de fou là. Yo, Clarisse, tu me connais très bien, non, Clarisse? Clarisse, Oyebinga, très bien. Au contact là, tu sais de quoi tu as parlé avec moi. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de parler. Ce que l'ingénieur a utilisé, au tena, au tena, mais mon licolote, on a mon mouton avec ça, on a mon lata, au mobimba. Chimène, tu as intérêt à rembourser. N'a pas façon ni on s'en est sur Chimène. On obéit ça, mon Manuela. On a sommi en gros encore parce que c'est nous comment monter ma belle à bateau. On va aller la gagner, on va aller la Chantal Bola Mobadi. On peut pas la kuna ba parti Barbie, chose que tu vas aller avec ça. On zo kenena bateau à Chimène. Les camins n'envoient ici la carte. Yo za stario. Et là on est dans ma longue yo za na que tu viens te comparer avec les gens. Bima c'est qu'on va ni na libulu wana so disant ba uti ko opérer yo. Il y a qu'on zo répondre Manuela. Yo peut ça sombo. Bilisa mongo cache ata na komba Josiane ata na komba faire bientôt récupérer mongo apopia de ceci là sinon Chimène muta batami avec on na mayele na olo bango on l'équipe na mayele te on l'équipe na stratégie te internet ezali libana pe ezali na reto ko lata ba bota ba soda toko betana toko potana na zolo belayo luko régler na sombi kama Manuela na nko parce que Chimène to na bando de la bino que Chimène azala mutu mabe bondi mate musala ko capturer ba na batu musala ko capturer ba mama batu ala ka pongite ba faux profil nyonso internet ezaye tout re condamner Manuela na lobby on a nkona tsaba mboka tie attaque mère de deux bana double brasse na lati dossier oyo muto yo telemela Manuela muto yo kota dossier Manuela na kolata ye ko leka kaleso na mukaba na kolata to kotakala nto tikala mtakala na internet la dossier Manuela pas finga Manuela c'est comme ça donc ya ngwana ngena confirmer ka bongo Manuela Batou au patient qui plus d'une semaine. Chimène a traité comme un moins que rien. Celle qui tue par l'épée, mère par l'épée. Chimène a qui m'a dit Manuela ou internet. Chimène règle problème. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ayo finga so finga bon. Le colo limite aider yo to samusayo. To ko samusayo? Na kuna sina samusayo
déjà tour à liboso ya mibale boya misa tuna okama ngabla nini osako okena ngapi na bana wone loni olekika ne lote oh yo muto za mwasa libala maboko zo bimana makangu pembeni chibeni na kozongisa yo chibeni na kolata yo mobimba yango yo luko ben sa mora batu yango na kolata ko biloko nga na batama na récupérer ki na iso na brasa na famille ya urbain on di bangoti na mona mabe ekobima na internet okoya koluka tata batapike crise AVC po akomi deja mokolo pesa mobali na yo respect tozolinga te ke makambo na biso internet ekende te na bamibali mais soki ozokamba ozomanke bamibali ya bato respect donc olingi outilize maboko john sam ndenge outilize nani trésor ya video gang parce que ozomona na oza motema mabe na moninga azwi mobali na ye alingi bafiance ye likambo nini yango esila te alobi na kofinga lisuki abina boye nanga kofinga neti efi nanga na ordre moto alingaka moninga na bolingo asola oloba te zela mokeya napesa mbongo yo mama millionnaire milliardaire ade luko remboursement babato koshimene ekotane na kota mobali na yo manena eza kutu moto oyo te yo tindelaki fi wana mbongo te eza urbain ngana kolata urbain lukaku alo braza alo brasa famille lukaku ndeko na bino mwana na bino asuka soki urbain lukaku makolo elemba makata esalaka te moyibi ye moto azwi nga 400 € mpo na la polise tookende urbain bapapie bafaux papier bokotisi bafaux papier bokotisi tokotisi bafaux papier na kati ya banki bandoki dandini sisanga na continue bandeko na nga ntango toloba likambo ozoloba likambo tolobaka likambo mpe na bref oye mpe olakisi donc nga manuela mpo na vanda awa bazwaka dialogue likambo ezalaki ya kobatama na nkuku mpo manuela kitoko aya na mokili shimeni yo oswi mbongo ya moto bloke mutu mpo mutu wana yo osengo mbongo wapi nga nayebi bandeko ya urbain nga nayebi famille lukaku nakoluka famille lukaku wapi bandeko na nga boyoka mundele ndenge azokonfirme bokomo benga po fona kende na bapreve nyonso na ndenge mundele tobengaki bamindele ndeko ozobenga zala na yamba yo nga awa so bandi bétise na kati mpo ya masolo ya mboto osola vie alo ndeko na nga bandela kobenga ndeko na nga bandela kobenga esali ke blandini yo moto kati na kati te alo mama ekati yo moto kati na continue mpo tokende na lisolo na suka bato bacomprendre ndeko na nga azobenga na ngai nasukisa lisolo zela ameka oloba me nalingi nasisa lisolo mpo avant okota o intervenir nalingaki nde blandine aza wana bazalaki témoin nazwi 5 témoin ndeko na nga zela nayokisa bino pourquoi manuela aye ntango yo ozwi mbongo ya motu bopesi bafaux compte bafaux papier wana lelo ezalaki ke tokata makambo banke confirme eza bafaux papier babiloko ya lokuta oyo shimeni tokotisaki babenga bandeko bakomi kobenga mama mwesa obenga shimena oyamba lisu te shimena ayambi mutu te ti ekosalaka lelo na moi bandeko bozolanda nga shimena abengi na moi akonfirme pa josiane ke nakozongisela manuela mbongo tasala oyo osala parce que manuela asalaki live donc à partir ya dimanche bato bozolanda nga kobanda dimanche live nasalai na bana na nga nafingaki shimene nakretiaki mutu kobanda balife nyonso nasali oyo nazalaki na papa john na kati ya voiture na ndenge nasali life asuka dimanche nafingaki shimene aye na lokuta tellement lelo ezalaki point final bapesi mbongo te mbongo bakosi banke eza bapapier ya lokuta shimene ayemba amona lokuta nani eloko azongisa te manela asalaki boye toute façon afingaki ngai manela azongisaki boye parce que tokomi na shimene na suka azangi argument ake nango yango mutu na vifo komisa ke na suka bandeko botala banki yango oyo shimene bobinisi biso na fi wana na kopi na yo banki yeyo banki ekosaka te mundele azoloba bandeko ozala na tia banki boyoki nde banki ezoloba
ndeko nanga zela ndeko ozobenga nga tout de suite awa numéro à France okoki kozela nayokisa bato ba audio ya nini o bafle neza fona cha bafle bokufunga nga bafle bozela QSS on. Bluetooth mode. Connected. C'est ça. et c'est bon hein Bafle, au cas déconnecté pas na onité, na ba déconnecté ni pardon. C'était un virement d'un montant de combien, monsieur? 400 €. Alors, effectivement, je sais rien. Donc, pas de virement. Les autres boîtes il faut fungula ngo ikangami. C'était un virement. Bozela, bozela. QSS on. Bluetooth mode. Connected. Bozela. Naebite Bafle boya. Vous êtes dans l'attente d'un virement qui est... Il faut encore un téléphone moussous. Mako transférer en haut, pardon. Bozela na transférer en haut koto moussous. Na transférer en haut koto moussous. Lokuta eza bien te mwana mwasi lokuta bonga na mwasi te mutu yondo ki muta misala mabe muta lokuta c'est triste onga mama lupangu yo balela ka batu yo wana balela ka Chantal Koko il est trop balela ka et trésor nga Manuela nazana mbongo na ote John Salaka amo bala sola bimisi mbongo na ye asombela mwasi na yeke makambo libana bango ba linga basala mwasi na somba suki alata suki ya bien yo nayoka pe o mboka che mokuna loba ke mutu aloba Manuela azana mbongo a chimene yo chimene nga na obimisa ba preuve yo pe soko pesa nga mbongo ya makambo libala na nga soit disant bimisela biso mbongo yo pesa po nga na olakisa o irba escroquer nga yo pe lakisa place na escroquer mbongo soit disant yo pesa nga yo mutu a mbongo linete o changera te tocha banke kata mundela kosa te po o mbongo so mundela azui so mundela azui te mundela kosa ni ka etsa ngo ezani yo soit disant mama lupangu osomba ndaku wapi nini wana atindira kiwe ngao Ok. Zena bando luka yango na zui. Na mona ngo te. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes dans l'attente à votre dossier. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes dans l'attente d'un virement qui a été envoyé sur votre compte en date du 26. Hein, c'est bien ça? C'est ça, chef, c'est ça. Alors, c'était un virement d'un montant de combien, monsieur? 400 €. Alors, effectivement, j'ai rien. Comme quoi, j'ai pas de virement qui est rentré ou quoi que ce soit. C'était un virement qui provenait d'une banque de la... Je ne sais pas, monsieur, c'était une banque européenne? Oui, banque européenne, le pays c'est Suisse. Suède. Suède. Le pays, alors, C'est Suède. Suède. D'accord, le virement a bien été fait en euros? Oui, en euros. 400 €.
Vous attendez 400 €, mais du côté de la Suède, est-ce qu'ils ont fait la conversion en euros ou est-ce qu'ils l'ont envoyé en monnaie locale? Je pense en euros, parce que j'ai vu, il m'a fait capture, c'était 400 €. D'accord. Parce que là, de mon côté, je n'ai pas de trace de ce virement, monsieur. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous communiquiez, que vous essayez de contacter la personne ou l'entreprise qui vous a fait ce virement et qu'elle voit avec sa banque afin de nous fournir un avis de sort. C'est une preuve comme quoi le virement a bien été effectué à partir de leur compte. Oui. Et avec ce document, nous, on pourra faire des recherches pour savoir où le virement est arrivé. Oui, comment maintenant, J'ai votre numéro de téléphone portable. Donc, bandeko nanga, mundele, tozoka banki tobengi banki, mbongo bazwi te, chimeni na ba papier ya kindoki, na ba confirmation ba papier o irbe makate sala kate makate lemba. Matake sala kate kufa, yango boko la mwana loma na ndaku, irbe Lukaku moyibi, irbe, soit disant mwasi na yo, so kitaza mwasi te copine na yo, vie de loin, yo mutu ambongo yo mutu balela batu na kumisi nzambe makamba projet libala na nga oza pembeni te koma yo mutu nano bala te na vie basalela yo fiançailles te na vie yo ka opesa batu mbongo okanisa libala Manuela na John Sambi soki lelo to osama makambo libala na kumisi nzambe ndenga longoli yo pembeni nanga mwasa lokuta muta lokuta obalela nde Chantal yo mutu ambongo mbongo na tindela ke banda le 19. Si lelo fi wana yo kozwa mbongo après 2 mois bozwi mbongo nange lesi bana mwana loma na ndaku mbongo nange lesi mobali no makole lemba makate lemba yo chimene oya koloba ke nga Manuela réputation basombaka te yo ke loloba ke yo pesanga mbongo nga na defa ba mbongo nga Manuela modelo Chantal asambwa bandeko nanga modelo koko iletra asambwa pona yo chimene yo moninga Manuela kitoko na naif na zoba chingi ngala ke olia mbongo na yo chimene yo ndenge pena Chantal wana iletre koko ebola sambwa robo sombela ye bago sombela ye okanisa kini John Sambi ngai Manuela mobali na ngako bala ngana mbongo a salaire alakisi yo ke salaire na ye avire mbongo po sombela mwasi na ye osombela mwasi na ye suki yo lie 400 € yo mutu mbongo ozoloba peke Manuela oyepeso lenge Manuela defa nga mbongo ngana senga mbongo mukonini ovirela nga mbongo mukolo nini chimene moyibi vie de loin omoni yo bato balia yo mbongo olobana bango bakufa nga suwe nange ezaka yo nde misu ne kufa po misu wana nde ezaka makambo kotala kokoma donc yo zala kwa ndoki yo kotaka na manete ozokota ozozwa information irbe makate lemba ya betaka chweke yo ke tali chweke boke kosala na papier moniato faux papier yo chimene mwana nga na yinye na telemisi yo nga Manuela modelo nga na sambusa Chantal na makambo yo pesa nga ya Chantal ovanda na Chantal na sambusa Chantal atana 1 € trésor wana abicho bola asambwa pona yo nga Manuela kitoko nde na vanti boy mobali na ngai boluka mbongo nga ata bat basili nakende kosenga yo moko na lobalaka te motema mabe nyonso wana po yoki ke Manuela John alinga sala likambu bandeko bokeba na bakamaradi yo ndenge okosomba ndaku na mobala bala ote yo ndenge okosomba ndaku na mutu wakope copine yo chimene libala baninge swaka yo ngana nakokisa ta 40 ans te 35 ans na komite koko shikito yo chimene maladif mutu abelaka maladi soki ezanga kombo yo chimene naza na biloko minduki natiela yo kande navandaki no jonker ndengo sasa koko ebola nga Manuela navandaki no pamba okanisa pena nga Manuela andeyor ya mbongo navanda ino pamba yo irbe Lukaku moyibi alo bana braza alo Congo braza bana Kinshasa famille Lukaku yango tata irbe akufa avant mama irbe akufa avant po ani babota mwana moyibi irbe moyibi musala ndeko na bino irbe Lukaku
aya poto pona ko escroquer ka batu Urbain Moyibi. Urbain Moyibi makate sala kate. Grâce yo dossier na yo na yela yo dossier na mupanzi po mutazwaki na mbongo eza Urbain. Grâce en réalité mutazwaki mbongo na ngeza Urbain. Yo grâce aux Moyibi bandeko et pas ya grâce alliance Clarisse bosombaka meshite akoma kokosa batuke ona chaki na compte ona viraki boy bokeba na Clarisse alliance soki nani alliance grâce fondation grâce bambonga Moyibi grâce o melisa mwana mbonga Moyibi menga mutazwa inga mbongo azwinga mpo ba papier yo tinde uti pa na yo grâce ngana reporter na yo na ba chimene ba faux papier bokotisi na reporter bino nyonso po tozo sola na bino nyonso ezali makamu nyonso eza na ba téléphone ba faux papier na banque est interdit batinde ngana papa John to sala plainte contre Urbain akolelemba yo chimene yo mama lupango nzala na 400 euros ngaka se 400 euros za pona biso babola yo mtokoma soki mama fondation olinga peso titre yo moko na misu na yo obelaka na misu ozata na lineti ya malonga te na ilongi na yo opikaka ba crise chimene mukolo na kozwa yo moninga na voiture mais mukolo na kozwa yo nga Manuela na yebisa bino na vrai chéri na makofi naza na koswana naza na bitumba naza chimene na kotambusa yo chimene na kotambusa mbuma po adresse na yo ese tandama na Facebook yo maladif mutu abelaka so sakaidos soki sakaidos malade ezanga kombo yo chimene bandeko nanga botunanga maladi chimene obele eloko nini mpe panzi mokili boyoka lisolo nga nakomi nanga naosala makambo nanga libala navanda boye namona ser nanga benganga nani abengi ser nanga bengi Chocopik boyoka na histoire oyo Chocopik lina machuda fio azaka mwindu boye abenga ser nanga Chocopik abengi ser nanga ana posa bachanga na ligne na yeto solola Chocopik abengi nga boyoka na likampo mona ke chimene azandoki okolia kaka Urbain na mwana no chaka basuki ya rose okolia bana na una bana loma botela Urbain mwana to mona Chocopik abengi nga travail ya ser nanga Chocopik alobi yaya nanga bengi nga alobi Manuela Chocopik abengi nga étant que grande sœur na yo azana posa asola na yo sans problème alinga soana eloko abondeli nga étant que yaya nanga alobi nanga Manuela soki o respectara nga olinga nga grande sœur na yo si jeune fille o abengi nga eza ke ayebi nga naza yaya na yo nabi yaya problème eza te kotisa ye na ligne bakotisi Chocopik Manuela ça va na yebisi Chocopik ça va naza bien Manuela nayebi te boyoka likambo Chocopiki abengelanga abengi abi Manuela nabengi yo premièrement bino batu nzamba apesa bino kitoko bozana nyonso nayebaka nanga ke naza elongi mabe nzamba kelanga mabe mpona nini outi osala video fingenga mabe bongo bandeko nanga façon Chocopik on a yebi kazake mpoli azaka munoko me muninga mwasi abengi alobino ke Manuela ofinga anga bongo pona nini bino bapesa bino kitoko nga nazala nanga mabe po ani kofinga mabe ya muninga tina ba niveau wana esalanga pasi na motema na satandaki na ngote na loba na Chocopik ndeko nanga eza nango monde arando mais limbisanga na moni pena la blessaki yo na ba life na salaki limbisanga mama sikota na loba Chocopik limbisanga na chaki pe chimene na ligne Chocopik limbisanga mama kotia na chaka chimene wana na ligne nande tokataka lisolo yango ndenge leka na ebisi pe Chocopik tala ngai na problème eza ke chimene na parti eloko pe ba welelaka ngana yo to yebite likambo ya chimene ngana lingiso makamna naza kolekana nzela na ngate ngana lekana nzela note chimene na parti eloko ba wela bana soki 1900 kombe wolo ngana yo to yebite na lingiso makamba parti na chimene na kotango te donc comme yo se respecte lingi problème tenga pe na lingi problème te bibe biluka kimia na mutu nyonso na tie kimia na Chocopik esala chimene bien te makambo nyonso mpe ndenge okomo banda mpo nga na boyi na nga kofinga parti na linga kofinga parti te bandeko na nga chimene soko owangani yango naza na ba audio chimene
akoti hôpital Chimène akoti boyoka ke hôpital Chimène akoti kaka nde na tiaki ye na ligne na ba Chocopic abwakeli ye maladi yango akotaki hôpital. Donc yo mutu mobimba batu babwakelaka oka maladi Chimène naza pe na posa na yebanga Manuela mpo na tunaki yo yango pe yo batu nyonso babwakelako maladi neti nga Manuela nabwakeli yo nini yo batu nyonso o pati abomanga misu Chocopic abwakeli nga maladi nde tosololaki na telefone abwakeli nga maladi naza na enregistrement wana leka yako solola toto solola ba preuve Chimène koko vit de loin ayuna yo babwakela koka maladi mais kotalo bo santé médiocre loko anelka kotalo bo na santé malonga te oza na santé malonga te oza na santé malonga te yo il faut lata buchu yo faut lata bilata po bima mwa bien nga Manuela kitoko bomoni mikolo na latela bino legging bien sexy bozwa taille nanga sia nga Manuela batama na sima buchu na ana lisoko na ana nzoto na ana taille na latela bino moni ba legging wana pembe oyo ezolakisa penako mafuta mama ya couleur orange na kati ba tatouage na mipende bomona nzoto mwasa John na kati ya legging nzoto na nga na na taille Chimène yo koko shikito vi mobimbo koma condamné na bakisi yo mutu ambongo yo lesaka batu yo latisaka batu yo defisaka batu kaitisa yango eza wapi Urbain okokangisa mbongo oyo katelaka bamatungulu na mairie na batomate Urbain makolelemba na ana posa kaitisa euro po yo Chimène ozaka millionnaire yo balisaka batu obalisa Chantal olingaka kokoya kosala griffe yango topesa médaille na Manuela libala Manuela na John ewolo esimbi te obalela nde koko illettré olatisa erobe nga te Chimène omoni nga na mwana oni nga na fia defi Chimène natambolaka naza chauffeur Chimène kobosa nte naka chauffeur donc on veut dire que mutu akumbaka kolelo linu de 5 heures ati soki l'air nini Chimène nga so na beti yo te soki omoni nga un jour chez yo te loba te na Manuela te Chimène mutu abima yanki yo bimila nga yanki Urbain soka bete mobala parti wana mobala parti Urbain soka bete ki mobala parti makolelemba wana mobala parti Chimène nako beto lokola mwana bebe yo Chimène ka adresse nde batia na internet 400 € wana na ye Urbain famille Lukaku ba famille bavocat ba famille moko boye mystique na braza ba yebi bino mais siko yo Urbain okoma ko fingisa famille na yo Urbain Chimène wana bosala ba jeune Chantal na kotambu sombuma na caméra na obete lokwa na obeta mwana nga muke Chimène o mwa matete 400 € c'est rien mais na muntu lokwa yo po muntu mutaluka mbongo mobali na ngala mukatongo atiki mbetu na yako luka lar po alesa mwasi alesa bana sana bana jona bokola bana 7 abokola mwana na Londres abokola mwana na Afrique po na batu nsuba yebe information jona la mwana na Afrique moko na poto na Londres ana mwana moko jona boti bana mibale na bana ngato sangisi na mama bana 7 jona bokola bana 7 responsable donc ayebi ko luka kenda kayu donc yo Chimène ongobi magianki na Manuela kande na kumbaka na ozwana nga pe blablabla carte na car na nga mona chesa Chimène nga so na beti yo te na 2021 balongoli nga Manuela kitoko po bino bolingi kimia te libala na nga esui yo Chimène yo pe luka koko bala yo luka pe tata Urbain bala yo Chimène okomi osenganga okomi kosenganga na kabelo sapo de palesi bandeko na nga omoni sapo de palesi camarade ya John yo so mona baki camarade osangisaka camarade ya mobali ngana John ezaka libala libala siko sapo abala sapo okeme pa ite Chimène sapo akolala yo alali yo sapo akoshina yo akoma mokonza moshino ashini yo bolala ni asombi moshino kuna mwisi ya zaza sapo akolala atiki yo Chimène tika via sapo azana mwasi na ye na boyaki na nga kotia na contact na sapo ozolela sapo sapo ngalinga mibala ba saper yo Chimène yo Urbain za saper Urbain Lukaku makolelemba ye wana kaka azokende na magasin Primark Urbain makolelemba na pantalon alati loko euti na munoko ntaba yo na natindaki obala koko tata koko Urbain tata koko makatelemba Urbain soko yebaka te
mwasi na yo azala na posa ba sentiment ya nzoto chimene anga na posa aza na mobali okapa John tapesa bino zwa mobali jo ya jeune oka makambu irbe olekisa chimene tan chimene okango po irbe aza na makasi na kolamba bamabumu ngombe bamabumu bloka kati abenga oni babiloko mabumone elamba makasi irbe alambaka pondu autiliza kolambaka lamba okipaka bana me na kati ya délire irbe chimene alinga bana mike koko chikito vie de loin ayu na alliance vienga dios olingaki sapo obi pourquoi na boye ko bimana sapo na peso pe sapo te parce que obimana vie nikens ba yakalala yo alala ka epoka china yo siko vie nikens azala na sapo olingo tsa bango na rando yo chimelo bimana nikens ba yaka siko vie nikens ba yaka vie ba John Sambi vie a sapo de palesi bazala tongo midi pourquoi pona ni vino pasa poso bosila soni chimene yo koko chimene koko chikito mama 45 ans yo koko rando nanga chimene na beto mwe ba boliti nga bunga na beta yo chimene otambuso po yo doza 45 ans ngana na komi 45 ans te veut dire que yo de yo le la mikwa chimene o le la de mikwa nzote sala ko pass na beto ngana sala jido na beto so ba mwana mami ngeni kuta kokarate mami ngena roya shengate pona senga mami ngeni ko swana lisute nga mami ngeni la bagarre donc chimene na beta yo so moni wa mutu wa mami ngeni na kenda bitumba yo chimene wana makola bitumba te oze loko te yo melanga kaitengo yo o melanga kaitengo po grâce wana muyibi pona zana vie na ngana grâce na yelo dossier omoni na vie soko zotambola bien te grâce mobali oyo shinaka mobali oyo baneko bimane na Allemagne omoni vie na Allemagne dossier ezebele na oya mais chimene